souhaitons ndinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info. Nango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Toko fungula basango ya mokolo malelo. Nama matali Est ya République démocratique du Congo peto kolobela bongo congrès ya mwana mboka Adolphe Muzitu pe dépôt ya candidature na ye na seni to kolobela lisusu conférence de presse o ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi pe masomatikali bokolanda yango na bolai bwa basango. Matondo na bino banso kaka ndenge tolobi nzamba mpungu tulendo afula PV tole kambangu na Est ya République démocratique du Congo la biso epai wapi le 1er octobre affrontement et salamaki entre M23 na R2F na ba jeune résistant na côté ya Masisi na l'axe ya Nturo Kilo Lirwe wapi pai affrontement makasi et salamaki pe botala lolenge kani ba résistant ba jeune ba sepelaki pour la victoire na bango kabo ya l'homme puissant vidéo. La Est ya République démocratique du Congo wape pai na Goma ba mapinga pe ya République démocratique du Congo bango pe ba sopanaki na frontière. Kabula l'homme puissant reportage. Kagame aloba lisusu. Kagame afungola mbanga te. Kokangela biso Kagame yo samba na Congo. Kagame yo samba na Congo. Kasia. Oh, bana mboka. Obo ifacho lukimboka na yo. Osimbi fati. Olukimboka na yo. Obo ifacho lukimboka na yo. Bana fati wangoy. Bana mboka. Boka na Kagame. Boka bezo Kagame boka na yo ko samba na Congo. Kagame na minute alela a changé discours. Oya bima. Yo bima zibanga yo. Yo keba yo. O bima tena. Bana mboka. Beto. Bana mboka. Beto. Walenda. Boka nga bango. Kagame yo ko samba wa. Sala sali musala makasi. Aya sali musala. Bacha sali musala. Bacha sali musala. Bomona waji. Mabongo na pati. Vraiment bana mboka. Mapinga. Bacha sali bulo. Mapinga. Bacha sali bulo. Mapinga ya tala. Bacha sali bulo. Oloba. Beto. Beto. Bana mboka. Atuka mtu kalifuta. Wazami baya Beto. Beton.
Bati beto mukwa tombolo asali musala makasi. Beto. Yako defate. Yako defate Tolonga bongo la Est République démocratique du Congo Toki Mambangu et pa iwapi congrès ya mwana mboka Adolphe Muzitu na nouvelle lona et salamaki na jeudi moleki ezwaki bongo mikolo mibale jeudi vendredi pe mokolo mwaposo akenda ki bongo kotika candidature na ye et salamaki bongo kaka a na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Sele na Efo Bank Tolanda ndenge nini ezalaki na reportage ya Kabuya l'homme puissant. La candidat Zalakana, président de la République, ou il y a Kabola Babozina, premier ministre. Nous avons en fonction d'expérience. La politique qui a beaucoup et aussi les madame gouvernement à partir du premier ministre. Le président de la République a repris sa macanisinaïe parce que le premier ministre a dit qu'il n'y a pas de ça, il y a un gars il y a un programme. On a proposé à vos parlementaires d'adopter. En fait, nous allons dans un système presque parlementaire. Maintenant, le Premier ministre a fait sa programme va fonder par l'imbécile. Il est responsable, suivant la Constitution et la politique. Mais malheureusement, chef de l'État, président de la République, à ça, on va oui, bah beaucoup de premier ministre. Le rôle est au plan de magasin. Le rôle a contribué à la formation en majorité. Et puis, à l'imar le roi, il est premier ministre. Les avons alors, le premier ministre, alors, il y a quelques compétences qui sont à l'imarier de lui permettre d'initier présent dans l'histoire de Mboka. Ce qui a l'imarier de Wanate a anti-étiquette. Au président de la République, à d'autres beaucoup de idiots. C'est tant que ceux qui ont formé au du gouvernement parallèle. Les avons noté de l'hypicépalité Wanate. C'est-à-dire que tous en exécuté par deux têtes. La tête est investie par le Parlement, les politiques publiques sanctionnées par celui-ci. Et la tête est investie par le peuple qui a la prééminence sur les institutions exécutives, mais qui n'a pas de compétences légales à gérer. Et ça a ambivalence, autonomie exécutive et zona. Dans mon tout manque. Mon tout est pas mon tout. Dans mon tout manque. Il y a des années. Dès que les gars Afrique du Sud, la salle, dès que les gars Angola, la salle. Et qu'on va tomber le système parlementaire, le chef et le gouvernement, chef exécutif, à la sous-premier ministre, à la présidente de la République, mais élu comme les premiers ministres actuels au second degré par le Parlement. Nous avons voté. Voilà, pour défendre pour la révision constitutionnelle, on a pris pour Kabozala. Les questions au Kakezala, tout le monde, pour le Parlement majoritaire, pour faciliter tous à la gauche, dans la droite, donc gauche, dans le centre-gauche, droite, dans le centre-droite, de manière à ce que Mboka, donc on va coaliser tous à la partie à l'idée, mais avec une grande tendance au lieu tous à la caca. Les autres, pour une vision et réalité, tout y est qui est dans le président à combattre, il y a des séquelles à combattre. Il a tendance à pouvoir la pour se suffire le gouvernement en équivalence soit dans les
kokokisa makambo te. Eza bongo te. Défendre yango déjà wali ali kokanga en tant que président de la République. Défendre en appartement adopté par les députés, candidats députés, pour défendre yango à l'échelle nationale auprès du peuple, pour que peuple soit la majorité, pour que la révision constitutionnelle, pour tout transformer l'institution de l'issue. Unité de commandement, j'insiste. Unité à commandement Isara, au niveau exécutif, cause à la bicéphalité, exécutif, c'est qui crée des difficultés d'unité, c'est qui crée des difficultés. Il y a cohérence, il y a action de l'exécutif dans la direction du pays. Candidat président de la République. 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 tozali kaka na mwana mboka Adolphe Muzitu la congrès na ye na bazi bolandi la bokebi mayo masalamaki a kitani parti politique oye lokola président bolandi la bokebi lolenge kani maye masalamaki remise et reprise ya ye na mwana mboka Paulin Mboma bomo ndenge ni apesa ki makamna ye kasi esuka ki wala te tokende bongo bisika wapi na seni ezalaki opesi mbwambo aboyi na ko déposer candidature na ye attaqué président de la République. Reportage ya Dorian. Ndenge kaka bozomona wana ekei ezongi ezali na yango nde réalité ya mwana mboka Adolphe Muzitu mfumumpa fumunchi yandi kaka ba ouvert l'homme de titrisation de terre ye wana akendaki bongo na seni pona ko déposer candidature na ye en tant que président de la République ya République démocratique du Congo et yindaki kuna ndenge ka bozomona batindika CG Blanchard basala boy oh ba soldat bozali wala pola kokengela peuple la biloko biaye kasi mayebosala ki ezalaki kitoko te kasi lokola moto na mayele atikala kaka moto na mayele Blanchard Mongomba akotaki na kati pona ko accompagner président ya parti Nouvel Élan. Seni binomoko bomoni lolenge kani elekaki baima pinga la CG Blanchard kasi bayiba panze sango batika kipete pona kotuna mituna na bango epai ya mwana mboka son excellence honoraire Fumumpa Fumunchi Muzito mituna. Reportage ya Kabuya Lompuiso. Matondo président bana mboka bakolinga bayeba vraiment esengo nini tope eloko nini ya makasi oyo pele sali yoke ondima oya lelo kopesa mokanda na lokola président de la République pe nini ya makasi esengeli na bango bazele pai na yo po ete mingi penza bakolipia te kokosala penza ya malonga soki bapesi yo maboko na esika ya kokamba ekolo na osenga peuple congolais ayeli biso nyonso basenge toalia wana baparti politique chie na nzela ngai nali l'expérience comme ministre oki mobimba bayebi ke nga nde nasalaki Congo elargissement lelo toali na nyongo ya 5 milliards de dollars seulement oyo ezali nyongo vis-à-vis ya bataille nayebi ke baentreprise na niveau ya portefeuille mpe bana nyongo wana ya likambo mosusu peut-être intérêt mpe ezali mais mingimingi nyongo par rapport à bapaya ekomi moke grâce na bokonzi oyo nazwaki na baninga na ngai ya gouvernement motango wana namoni ke nali na expérience mpe mpona kosalela social ya population lokwa koyebi na ntango na ngai nakisaki salaire ya baenseignant ya baprofesseur d'université ya bamédecin bamagistrat nabanzi économie na biso mpenza po ekende malamu d'abord soutenir kote wana po salaire ya malamu répartition ya revenu ya malamu mpona tokoka koproduire tokabola elongo na ndenge ke soki justice sociale ezali koekite soko wana nde ali likambo mpenza monene mpona sengeli mpona créer bacondition ya production ezala ebele ekokabola mpe ya production na ezala malamu
pour les tumbao ezali ko sala masiko na est na banzi boti ko yoka ete bayibi pe moi bikolo bia biso misusu na ba Ugandais nini siko yo papa oyo ko pesa mongolo tatake président de la République nini ko yo yebisa na ba Kongomani bazela nini pambate ba ko lela ete ko na biso le kaboli biteni na biteni parce mingi yalike boko ke pela makonami soki pe ko sala baninga mususu est-ce que ba ko voter to ba ko voter na banzi bolanda ki offre politique na dimisi tango to sali congrès na biso baninga ba pieka en tant que candidat président de la République dans le livre. Bandeko na biso ya Uganda na Rwanda parce que biso nyonso twali batika oyo nyonso baza kosala wana bazali manipulé ba capitaliste na ba investisseur soki bayiba nde bomengo na biso zoka bomengo yango malgré eza biso bacongolais mais tokoloba ke en tant que twali koka koexploite yango ensemble bango mpe batia oyo ya bango kosolo tosangisana oyo na biso loba toza na bomengo ya mabele ebele tokoka koproduit tokabola emploi etinga biso namoni oyo liloba nalobelaka yango mingi me namoni loba babonika sukasuka toujours nga na lino ochamire entre biso baninga barwandais entre biso baugandais toboyi te tokocontinue kozala na commerce travailler ensemble akora kokota na mboka na biso mpe il faut tocontrôler baentre wana tocontrôler mpe baexploitation ya barichesse na biso même ici qui produire ensemble tokaboli ensemble chacun suivant apport na ye mais il faut mire wana ezala entre biso na Rwanda entre biso na Uganda mpona discipline ensemble parti na biso tosorganizaki poto eli topona mokonzi na biso po akorepresente biso na baélection présidentielle et puis na po akozala président ya parti alors congrès nesilaki nyonso elekaki malamu nde yango lelo toye kotika ye po adepose candidature na ye donc toza deja na molongo mpona maponami oyo ezali na mois ya décembre tolongwe bongo na nouvelle élan tokima mbangu na SID epai wapi mwana mboka Martin Fayulu Madidi tata mokambi ya SID yepe atikalaki nsima te atombolaki mongongo na ye liboso ya bapanzi sango mpona koloba mai o matali candidature na ye oyo akende kopesa yango na mikolo ezali koya reportage ya Kabuya Lompusi. Ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5O SCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. Peut-être, oui, le prince me dit peut-être un mot en lingala. Mais je crois que je répondrai dans les questions. Je vais dans l'étape interactive des questions-réponses en attendant que 3 minutes à lingala. Non, on fait des questions et en lingala, dans les questions lingala. Ça va, c'est bon. Donc nous passons à l'étape interactive des questions-réponses. Vous donnez le nom de votre organe que vous représentez, votre nom, et puis vous posez la question. De manière précise en tout cas. Mais c'est folle de soi. Facile devant ce question. Merci. Merci Président pour le malheur. Pour le c'est folle de soi. Pour tout le monde, on a deux questions. Aujourd'hui, la mission était la communion sociale pour qu'il n'ait pas d'élection. Apparemment, ça limite mon sein dans la population, va veiller dans le moment où il de voir la casse de la donc, il passe en 2018,
bino a décidé pour gagner l'élection, mais la population bazalaki va veiller. Et la minute où monsieur le président de la République Félix Tshisekedi, Azana Nyonso, est-ce que vous êtes sûr que la population de Sénégal va veiller vraiment bien sur la tête par la soldat, puis à la police? Est-ce que vous veillez? Deuxième question, il y a d'autres qui nous déposent. Et on va candidat député national et national. Merci. Alors, on va, s'il vous plaît, on va question par question. Monsieur Paul Tossoua, makambo nyonso yo bosengaki ozwi yango te na biboye te atangeli bino tolobaki nini na lingala tolobaki boye tosengi ete baélection ezala polele moto oyo akei likasa oyo azwi atie nkombo wana ntango bakotanga ebimi yango mais kokoso ezalaki na makambo oyo ya fichier électoral ndeko namemi dossier mobimba wana nakolota bino makambo tobanda na fichier électoral rapport nyonso tosala badocument tosinya ngai na bandeko ya idps na bandeko nyonso ya opposition depuis bandakala ntina 2011 ntina suka na 2018 tolobi ke audit ya fichier électoral tomona toyeba na kati oyo kuna ya sanduku wana babengi serveur nani azali kuna na badoni wana nani azali elongi nini ezali bato nini bafabrike baboyi basango bapaster basengi baboyi bato nyonso basengi baboyi balobi ke bakofongola sanduku wana te parce que bango bayebi ntina sikoyo basango na bapaster bakatholike na baprotestant abikino tosala sikoyo mission ya audit citoyen ndeko Paul Tossoua na bajournaliste nyonso bozali awa soki bino moko bozali mpena bapanzi sango ya malamu ya malonga audit citoyen esalami oui ou non audit citoyen basango na bapaster babini tokei na CENI totali na serveur tozwi bakombo au hasard toke na cité totali est-ce que moto oyo adresse yango azalaka to azalaka te bake na terrain bazwi bakombo bato pesa carte na yo boye bake batali mpona ezali eza te bomoni yango sikoyo bato oyo bazali kokende kozwa baduplicata audit citoyen esalemi yango moko bake kuna bakombo na bango eza te balobi na bango baremplir bafiche mosusu il y a beaucoup de gens bakombo na bango ezali te boyebi yango mais bapanzi sango boza koloba makambo wana mpenza te donc sikoyo tolobi que la mission d'observation Senko ECC balobi ke tokokende na babureau nyonso ya fort tokotia baobservateur biso mpe lokola tokotia batémoin na biso tokozwa bureau de vote par bureau de vote elingi koloba nini nalobi on elingala mais je vais redire en français elingi koloba nini que toke kosala surveillance sikoyo ya fichier électoral na kati ya bureau tokoloba boye bato bakozala proclame bakokuta kaka na bureau de vote ceux qui bayebisi biso toza na 80 000 bureaux de vote c'est 80 000 bureaux de vote référencés bureau par bureau on connaît toyebi bureau wana baresultat ekozala ya bureau wana elingi kobali bato oyo bango bafabrikaki ba 10 millions plus wana ya bafictif moyen babima ezali te parce que bato baza te ezalaki ndenge na 2018 bato oyo bango bafabrikaki bazwi yango bapesi bato bamachine batindi baresultat na machine na 2018 chance tozwaki bano ya CENI bablokaki entrée ya baresultat wana toyokani donc tolobi ke tozwi wana transparence totiki yango parce que tolobi ke bon tobundi totiki yango na niveau wana toke na basango mpe babundi batiki yango toke na niveau mosusu yango tocontinue avec le peuple nous allons continuer olobi emibale que bandeko oyo bati bamilitaire bati bapolicier partout mais bakosamba yango nomonaki j'ai déjà saisi bato ya droit de l'homme na Genève j'ai déjà saisi tokosaisi tozokende bango malembe que bacontinue bamilice na bango bazali wana mais biso tozali peuple aleki milice peuple aleki milice tolobi ke vote telema wana
zelati na suka résultat tokozwa eza résultat te oyo seni akopesa biso tolongwa bongo na message kitoko tope conférence de presse oyo esalamaki bongo ya SID e kambamaki bongo na ye moko tata mokambi ya SID mona mboka Martin Fayulu Madidi na banzi bilon sobolandi ya mopela na bokebi toki mambangu na ingende na banzi bongo ezali province moko ya Équateur kuna epai wapi bandeko batemi penza batomboki babandeko tutuma ba député pour la misala bandeko basalaki vidéo kabo ya Lopez. Na awande na banzito bandiko kene malembe na suka ya magazine Océan du Congo info ya mokolo lelo kasi tukosenga na kabuya lokwa banere zala ki tondi mona mboka atela biso video oyo bomona pasi ya bakongo bale bakowela mbwa bazowela nini bazowela mbwa fika bango ka bazowela musunyambwa ah bazowela yamude osokanga bango azo filme ba ko ya collection na Molière dala na bobeta bango bawela mbwa kama mtu na awande toche point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo lelo soki bosepela ki lolenge ngai Océan de la presse congolaise la zalaki bongo liboso la bino pona kopesa bino basango ya ville province ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo lolenge la bimaki na mwako mwata bopesa bongo matondo na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info oyezalaki wana au formulaire pour la kopesa bino mosala kitoko tomoni bongo kabuya l'empuissant on n'échange pas l'équipe qui gagne na sima caméra Gloire Ngoma Misapi électrique na montage et pourquoi pas Pape Joy directeur ya recherche stratégique et Sango Mokonzi pareil bémiso babiso wana tomoni pe Mamour Dangola la mokitene Florence ya Matondo Mido prompt rétablissement na Gradir Lompinga et pourquoi pas les nouveaux riches number 1 Gloire Lompinga pe la servante de l'Éternel wana tomoni bongo Christ en vie pourquoi pas le directeur Willy et Mira Disaya to PCP Matondo Mingi na mama Lili Saya mama pasteur na mosala kitoko to sala pe Esther Boluka to sukawana te to PCP mbote la balandi minene ya magazine Océan du Congo info au bazali bongo na mikile bapaya merci na mama missionnaire na plus 30D merci na Anita Babé il faut que yo moto et pour la nénité la chabienne na Aken na Allemagne et pa ya kilame tu de talotaki tumba kale konto bokile lo konde fampe kato équipe pour la T na plus 1 paiement na kunya dolanga la plus 1 pour la l'unité moi na mère de Bruno na Autriche maman na Jolie na Suisse et pourquoi pas maman de la Suisse maman Samuel Mabondele vous allez tellement belé ba maman missionnaire basi yanguya prompt rétablissement na maman Adja Awa assalamu alaikum et bana oni britannique wala to moni bongo tire chara TV libanda et pa yo ba ko landa biso matondo la bilo banso bana chango bi pa biso oyo boko benga biso tikaite nzambe apambola biso papa Mikaina maman Célestine Achille Malvé le grand professeur na molonga Mireille Malvé mais pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre Big Daniel Ngenda yako mbuta la Charles Chobo vous allez tellement belé ba maman Jovi tout élément pour la capitale République démocratique du Congo ngai na bino toko kutana na mikolo misali koya to ganga kaka makasi bobo mesano Océan du Congo et balé et boyambindo